Ciel ouvert, lève mani, que mon anzame mon nani. Loboko na tata et c'est moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Bote batu balandi bandeko balandi ya Ciel Ouvert TV, chaîne de référence o pesaka batu kotaka batu na bonzambe pesaka batu makambo ya bien vraiment ezakaka na Ciel Ouvert TV vraiment sans pitardo eza ya bino présentateur na bino bo préférera bolinga mingi botindaka ngai kende sala boye zonga boye kat kende boye ngai ezali Cédric Makela petit frère Jésus Christ mona suka ya nzambe vraiment o bolinga mingi mona musala na bino botindaka ngai pona ko édifier toujours bino vraiment nzamba pambola bino sans pitardo eza Ciel Ouvert TV to une émission na biso ya Mozindo bino mo bobi Mozindo mambo esalaka Rebou qui nous sommes et côté à la profondeur, ya dimension ya makambo ya bien, makambo bonzambe. Na vous allez ingrater na sima ya caméra na moni José Luanda. Surtout moni, so moni to comme na poste téléviseur na bino na grâce na ye ne mutu. Azo sala biso rapport to zala quoi. Vraiment na pesi mbote musale ko la ra ko la ndenge botinda biso to sala yango na sala la ra vraiment merci. Vraiment na ye na pesi ba ndeko to travailler na Ciel Ouvert TV. Partout, les techniciens Ciel Ouvert TV, les journalistes Ciel Ouvert TV, ils ont vraiment monté, ils aller partout, ils vont préférer Ciel Ouvert TV, et maintenant toujours les colons, ils vont monter sans oublier. DG à Ciel Ouvert TV, pasteur Vincent Makela, ils vont monter, parce qu'ils allaient à la œuvre, ils vont toujours matamata toujours les colons. Na misa na bino botinda rabiso toujours ya koluka luka ya kendende botinda rabiso toza etagena na se présenter na bino za mona musa na bino. Ne botinda ngai lelo botinda un message na ke luka Dr Yves Evoloko bilomo bolanda ki na moi exe muki asalaka émission asala route émission interview na salaka na tanga ya atanga se présentaka na église to sala interview bolanda ki mingi pe ba benga ki non toza na besoin to kutana na to yambaye à live vraiment pour na sala bino toujours ko édifier bino yango na ye na résidence na ye na résidence ya Dr Yves Evoloko vraiment talaka rande au monde na pas na pour na ko édifier bino ba jeunesse mingi bazo luka ya zo mona na taza passe pour na remonter mais na sali effort na musa botinda biso ti to kota ti na résidence na to luka vraiment ye na PCMO ta saluer bana na nzambe. Shalom Dr Yves. Shalom l'homme valable na PCP Batunios Baolanda biso mbote. En tout cas, merci mingi pour naliloba na pesi bango son beauté au bazar par-ci par-là, kobana na papa na ngai Vincent Makela, OK na maman Bénédicte Batunyo so bazé belé mais au Hollande émission na pesi bino surtout mbote na kombo na Yesu. Vraiment merci beaucoup ngape na pesi maman Dorcas Evoloko mbote Hollande émission au live tozana ya na pesi vraiment mbote maman Bobote maman Molamu. Vraiment Dr Yves Evoloko pour na nini komo na ezali passe makasi yo musala nzambe omona omimonisa mala passe be pour na nini ça comme ça n'a pas cité sauf que Bible lobby l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Alors et surtout na ba temps autoza nango yo yebi ali tamoko ya ko tambola pa mbate eza tamoko ya ko tika na distraction te eza temps plus ya concentration ya mo temps sous na zo mona na te mais nazali. Vraiment merci Dr Yves Evoloko abi azo mona na te mais azali Amimon Sama chaque fois nzambe soka PC et révélation PC mission aya Amimon Sama le loko nzambe PC aval aleka devant bino bomona po boza édifier le lo e comme Amimon Sama Dr Yves Evoloko ndenge nini bonzambe ndenge nini église ndenge nini makambo zoleka vis-à-vis na monde le po monde ningani mutu akomi boye nani azoyeba nani mutu azoyeba tesco yo ozo komelo ndenge nini citation ngo ya mambo mukili ngo komelo ndenge bino basala nzambe. Merci l'homme valable. Vu la situation où ils ont les cana mukili mobimba. En tout cas nzambe au moni Bible lobby nzambe azali le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nzamba changera te. Bisonne batu, tout ça ba créature. Bisonne to changera ba dimension mais nzambe azaka nzambe banda nzambe azala nzambe azanzambe arozalaka nzambe ya changer te bon nzambe changer te ani bisonne to okuta na ba situation na ba surprise oye na mokili pour na biso bato eza étrange mais pour na nzambe eloko moko changer zate donc na ko lobaka o wana ici.
Merci beaucoup, docteur Yves. Oh, bon, on a là, docteur, vraiment, bien nous docteur, balara tout droit. Ce qui nous a malobé, abaksarate ou abaksa on a souka non. Pour ma docteur Yves Evoloko, vraiment, nzamba lobé léoni par rapport à makam ozo les rapports moni baninga na bino ba sala nzambe ba lekimi na ba TV o sala boye ozo sa boye kinga ni boye o na mona ki loboko boye na sa ki boye tangi yo docteur sango o ekomeli ondenge ni to révélation yozo ki avant makam o ebima na mokili boye. Merci l'homme valable. En tout cas par rapport à makambo ezoleka ngana ko ikoloba ka Bible eloba. Bible lobi na mukanda na Job chapitre 33 verset 14. Bible lobi Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre et l'on n'y prend point garde. Donc ngana ko ikoloba ke nzambe oyo akela mokili na ye akela biso atia système moko eza na mokili yende ayebi yango pe atia yango akokisa azangisa eloko te. Jamais akoki kotika événement moko eleka kaka boye sans que à avertir bananae, toi révéler bango, toi lakisa bango. En tout cas, nzamba la bongote. Alors, il y a des gens peut-être yango pour nazomona bato ebele mutala mutazuye na oyaye basala nzambe ya lobi oyaye na olandaka ermo na télévision landi malgré na l'église tozo kende susute pour ba koisaki mo ba mibeko mitindo ekoyaki par rapport ya virus ezali balobi na nuto mekana nukokanga pour observer non ndenge ezali mais na la télévision na média même ya réseaux sociaux tozo mona ndenge batu bazo koloba. Alors ndezo kamusanga mutu mtazo loba otalaka oya lobi bo tokoki ko juger mutu te tokoki pe kokota te poto sonde makanisi ya mutu te zaka nzambe mais na moi mukie o nzambe apesa biso ya bososo le omona ke batu mususu baza vraiment révélé te ngana yebi ke événement oyo ndenge komi atako nzambe akolakisa biso film te ke botala coronavirus ekoya nzambe alakisaka atanyo sote mais alakisaka batu lolenge ya likambo et koma po batu ba se préserver so tangi na Job wana na utolo bana 34 wabi il préserve à ses enfants il préserver bango bako na libulu te atiaka ba avertissement na kati ya ba sonaye et puis ba instruction na ye a insistaka nango afin que mutu abunga te yango moniti na nzamba lobaka na ba ndoto na ba vision nocturne na ba ndenge bele alobaka lokola nzamba lobaki alakisaki biso yango ne na vu pe occasion lelo na autorisation ya nzambe na courage na yo na sepeli pena ndenge o yesu kolukanga et ça dit que tant vomeza réel pour tomber kakoloba muke o nzambe a révélé kibiso. Merci. Merci beaucoup docteur Yves Evoloko tant eza réel o lobela muke o nzambe a lobeli bino. Na oki o lobi ke auto si ba décision ya chef de l'état par rapport ya vis-à-vis ndenga lo apesi ba décision na ye to za la musika to vanda na ndako to sambela te vraiment et comme le message on comme on est d'accord même ba pasteur Yolandi qui a ovandi to zo na ba pasteur oza d'accord non so ba lo beza vrai ou bien oza d'accord na ngote soit décision ya ba chef de l'état wa ko isaki pour na ba église état qui mutu na nzambe o accepter décision na ba chef de l'état. Bon, Bible lobby toute autorité vient de Dieu. Alors autorité établie par Dieu n'est président de la République ce qu'a lobby kamotoko côté les melaité ozomona wana eloko aliboso na koyi koloba yango wana ata toza basala nzambe esengeli biso pe toza la bato botosi totosa nanu mibeko ya leta totesa pa ordre o mokonzi apesi mais au-delà de ça eloko na koyi ko bakiseza ke esengi na bakonzi mboka na biso lelo en tout cas bayibi pena nzambe te bayibi pena pouvoir nzambe te même bato ba okamba mboka ko banala likolo tina se na longoli mutu te mais na épargner mutu te mais bayibi pena nzambe te poso bayeba ki nzambe balingai ba mona ke oyo apesa kamayele na ba scientifique oyo apesa kamayele na ba médecin oyo apesa kamayele na ba chercheur nyonso eza na ba savant afin que ba luka ba remède to ba solution na ba problème to nango ezaka nzambe soki bayeba ki bongo oleke ba kende koluka na ba scientifique ndenge ba ke ba na koluka balingaki ba na liboso ko recourir nanu na nzambe alors nzambe lokola mona na kate balingaki ba luka ba sala ya nzambe peut-être na koyi koloba parce que na église na mboka na biso ba aventurer pe baza trop yango moni
ba konti mboka pe ba ko se méfier na bango mais en réalité na ba problème nyonso Bible lobi na ba problème na bango bazaki nango nzamba tindaka jamais ba vaccin atindaka mitukate atindaka mbongo te ndenge biso bande ko zela mbongo euta na OMS Bible lobi nzamba tindaka liloba yaki pe bikisaki ya solo liloba nzambe eyaka ko kangola pe ko sikola pe ko bikisa liloba nzambe bazwango kaka na forme o bazwango te ko spirituel liloba nzambe na forme nyonso même physique même na kolia même na ba maladie toyebi yango liloba nzambe bikisa alo bakokai ko kanga l'église subitement te ya solo eza iloko totosi yango mais bakokai soki bazaki bato badaki réveiller na nzambe pe bayeba ki nzambe balingai baluka lolenge nini ya kosala po permettre que lo samonde e matalikolo ndenge ba médecin ba docteur ba komi ko welana ngai chercheur bozwa penga bazika ka moko batie on la liboso na moni docteur soki muyembe yende batie yende na kata makambo numéro 1 azoboya même nazoyebi ke aoboya même ke kozwata docteur mususoya po ekosala concurrence ozomona donc mboka mobimba bacheka mutu moko mais soki ezalaki ke bayebaki nzambe makambo ya inde sala mate balingaki basangisa basala nzambe balingaki basenga pa basala nzambe baluka kopesa ideni bakoki kosala wana lobi révélation ngate wana répondre kaka na mutuno uti kotuna ngai. Merci beaucoup, Dr. Yves Evoloko. Toujours na émission na biso toza vraiment na yo vraiment lelo bananja mais vraiment ba rotonda ba osepela makasi. Dr. Yves Evoloko par rapport ya toza na souhaité aux amis mikolo ya coronavirus. Coronavirus au batumi tout moni ba lobe belé coronavirus eza boye coronavirus ça li boye ezongisi boye. So révélation au côté na onzamba la kisio à propos na coronavirus bana nzambe bazala pe enseigner bana nzambe bazala ba mutima pe kita po ba yo ki pe belé. Merci Nerolangai elo ngana ko ikoloba par rapport à onzamba monisa ki ngai en tout cas nzambe o ngana bondelaka jamais akosaka et puis nzambe la ngana yebi akosanga te alakisaka nga pe na so alakisinga likambo pe za réel na lobité ke naza extra toko le kabatu toko mona ko le kabatu te menga na mona kango c'était na mois de janvier oyebi bien aimé eloko ali boso onga ko di koloba na kati ya likambo eza nini nzambe volonté na ye soki nge salama akoki ko utiliser volonté na ye na ba façon ya lingi parce qu'elle a souverain moni biso batu to la dans mingi peut-être to tala o to moni ya malamu to kanisi nzambe o to moni ya mabe to ko yikolo bezan nzambe te za satana eza erreur o biso batu to sala ka surtout biso basala nzambe biso batu to memela pe batu peuple de Dieu Bible bi na Osée 4:6 mon peuple périt par manque de connaissance poni batu balaksi batu te bon nzambe eza nini. Or on a Deutéronome 30:15 nzamba balaksi biso ngai nde na tiaki liboso na bino na tie nzela mibale na tie mabe na tie pe malamu bopo na muto eza lokola match na terrain moko ko beta na kaya mabe moko ko beta na kaya malamu pour produire ba événement mais à la kisi biso article biso bongo talobi ke pour vivre longtemps pour nzela malamu ne pensez pas que lokola yo pour nzela malamu nzela mabe za nzambe te za ya nzambe ezali pe ya nzambe mais ezali nzela o yondo poni pour exercer vie na yo na kati ya mokili. Alors bato bazana nzela ya mabe bango pe baosala ka musala ya volonté ya nzambe mais na côté ya mabe eloko to bosana ka yango wana parce que biso to kanisa kaka ke malamu nde eza nzambe zomona. Alors avant na loba révélation na loba nini soki otali na kati ya mukanda na 1 roi chapitre 22 verset 19 au bandi na premier kititi na C oyoka prophète Michel obi na moni nzambe asangisi armée na ye na likolo na gauche na ye na droite na ye langage wana ya koloba gauche na droite eni koloba nzambe a géraka équilibre eza système na ye système na nzambe eza nini le bien et le mal eza ya ye ndenge to mona ka mwinde ezopela mundela zwa mwinde ezopela et pela na courant mibale courant positif na courant négatif tous les deux sangane sali mariage nde produit lumière ndenge pe biso la vie est produit par le bien et le mal ndenge au commencement il y avait les ténèbres bato ba ko comprendre nga yango na mukuse. Alors nzambe asangisi armée de cieux gauche na droite na ye atuni bango na kati na bino nani akokita pona roi Akab azala séduit afin que akende kobunda akufa. Donc nzamba na posa balongola roi Akab na pouvoir. Ils ont une prédication, ils ont aider un peu peuple de Dieu parce que moni moins vent au fléau au eningisi batu trop.
le col ningisi batu faut quand même to meka ko aider peuple ba me ko comprendre que pas tout ba que ça volonté nzambe te nga déjà na ipsimino que ça volonté nzambe volonté nzambe et ezala ki batu ba kufa belé bongo nzambe a proféré a rolinga vraiment volonté ne ça ma po ba kufa po ma bote belé ba maman belé ba tiki bana ba papa belé ba tiki bana ba orphelin est-ce que volonté nzambe ko permettre que et ça la mabongo. Merci l'homme valable soki na lobi bongo okomona na kati ya passage na utioloba nzambe azaki capable ye moko na puissance na ye na pouvoir na ye akokai kolongola souffle ya roi Akab pe akufi na ye pe posa na ye koki mais nzambe lokola akela batu akela ba être akela biloko be na mokili adota mutu na mutu oya likabo mutu na mutu oya nguya nzamba sangisaki bango po aki na posa ye nzamba sala te mais ba oyo ye akela ba bimisa pe oya bango makanisi bible lobi moko na moko abimisaki mais un esprit et yé peme na nzambe lobi ngana osala yango ni réponse na répondre yo nzamba tuniye okosala nini donc nzamba aki na posa ye baba oyo bazawana akila bango ebele batu bazana mokiba ye baratina na bango te haye barate na zana place nini haye barate nzamba pesanga nini o ngana ko iko apporter na mokili alors esprit wana alobi ke ngai na kokoma esprit ya lokuta na kati ya minoko ya ba prophète ya roi Akab bakokosa ye tango bakokosa ye lokola ya yokelaka bango bakokosa ye tango bakokosa ye akokende kobunda pe akokufa nzamba tuni ye okoma lango tuna suka lobi oui na okoma lango nzamba pesi yo to kende pe bible lobi ke nzamba te esprit ya lokuta na minoko ba prophète yebisanga lokuta eza nzambe to satana ya limisanga na tunité mais na lobi kaka pour comprendre le lokuta ekomi et sali ke e accomplir volonté ya nzambe yango longo ko ba muke yango wana bon to avancer. Merci beaucoup, docteur Yves Efoloko. Voilà, c'est pas makasi ya koyoka moins intervention na yo. Soyo bon, bananza me oyo bazala soifé ya koyoka. Ndingo lobeka ki à propos ya mambo ya coronavirus o eza révélé que nzambe ne mutu eza volonté ya nzambe ne mutu atindi maladie wana ya coronavirus. To ebita atindi on pour na nini? Ça la batuni atino sko presque ko tinda yango elo ni ekoma to volonté nzambe ngo ideni azaki nango patina coronavirus pour ba kufebele bon. OK, merci. Nzambe atindi coronavirus te mais a utilisé kaka batu vision onga na mona ki nzambe mon senga c'était au mois de janvier et na début janvier na zala mois quelques heures on a yebisaki bango na lali na moni nzambe o moni sangai batu bazo benga bango na kombo ya gouvernement mondial basangani ebele ngai pe nazalaki wana pemeni na bango na vandi pemeni na bango alors basangani bazui décision balobi toza ko exterminer batu nyonso te mais tozo longola po batu baleki ebele na mokili alors batimoli libulu mais libulu yango batimoli batongi yango emati na forme ya stade de martyr babani kozwa batu tendance non confondue do ba opona te ba ozwa bato minene bato ndenge na ndenge bazo kotsa bango na kati ya libulu wana alors na kati ya libulu wana o basalaki yango lokola stade de martyr ngana zalaki wana na kati ya réunion wana alors tango ba ozwa bato ba kotsa bango ndenge wana ngai na tuni bango mais na moni bozo pona tendance te bozo bato minene bozo kotsa bango ndenge wana bo supposons que na mokili yango etikali kaka mingi ba otikala batikali kaka ba shege na cadre net ba voyou bato ndenge wana parce que sort ekozala nini natunaki motuna wana ba répondre ngati ba telemi kaka ba kei ngape na sutuki alors neka to bondela na ignorance na biso pour Bible lobi na Job 33:14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière à l'autre et l'on n'y prend point garde d'autant nzamba o lobelo likambo biso to soka yengelete to beta ngo kara a des fois to soka ngo na considération te nzoka ali message mo manza malaksanga na janvier na mekai ko partager ngo na bato yo bakokaki ko yebisanga ko interpréter ni ko loba nini mais na yoka nanga mutu moko te o yebisanga makambo oyo na yoka kana yebiki ke pasteur moko asambela ka epa ya papa baruti yendi na partager pe na yenda yebisanga vision oyo moni ezali conseil écuménique au balni ba sala mikolo yo oya nouvelle ordre mondial yango wana ne yo monaki bon na yo kaka mais après na ye komona ba événement bandi tozo bondela pe nzamba moni sibiso événement po ngai nzamba spesa mutu na likabo na ye mutu na likabo na ye na likabo ya vision ya komona makambo ngana mona ba filmer ngai na mona rapenda ba filmer et puis ngai na ba vision o nzamba itiliza nga na ngona monaka na dutaka na ngote na changeaka ngote na lukaka te ke na telemela yango
donc nazwarango pena à la lettre et puis à la loupe nazo landela yango de près lokola na mona na yebi nzambe nanga ninga utiliser nga lokola moni saki ngai gouvernement mondial nga nazaki na kati na moni batimo libula stade de martyrs ba ozwa batu tendance ba okipeti pe na tuli bango motuna nzambe ayi ko révéler nga ngo après ndo moni événement ya maladie o ya solo maladie ya coronavirus ezali préparé par batu ezali batu nde basanganaki po basala yango mais yoka bien aimé et là on est dans le bas place il faut tout ça la keba ce n'est pas encore le temps à faire. Bible ici dans Matthieu 24 Jésus a le bien beaucoup mona ba abomination ba désolation ndenge na ndenge ya solo to ko mona makambo yo ezabi lembo mais ce n'est pas encore le temps. Alors batuana balingi ba komisa processus ango rapide balingi ba instaurer système na bango ya marque de la bête nzamba saki biso grâce to lo barango le 9 février bato balandaka biso to lo belaka la trace du serpent sur les rochers c'était ba même message. Alors biso na année autre bande ko zela makamba malamu to zela ba mituka to zela ba élévation maintenant nzamba révélera nga sur la trace du serpent sur les rochers nzamba la kisaki ngai ke feli batu bana Yesu kat na bango mesengeli batu babungama basukola ba foi na bango. Ezaki message de l'air. Yango moni makambango ezali temps ya préparation. Alors nzambe lokola batu wana basala ki ke ba komisa makambango na vitesse ya marque de la bête ko instaurer ba piste na kati ya batu pour ba contrôler batu nyonso na marque de la bête à 66, ce n'est pas encore le temps. Marque de la bête ebanda kala mais temps ya avènement ya antéchrist nan oya na yepena boyina ne comité. Alors batu wana na ba projet na bango na ba plan na bango balingaki ba komisa système wana prêt. Pour ba exterminer mokili to comme la temps wana mais nzambe loko ala nzambe na lolenge naye a changer yango a permettre que eloko na bango esalama mais a changer yango parce que abomination pe lekaki masumu pe lekaki na mokili mingi ya solo nzamba lobaki na abomination mokili te ndinga bomaki Sodome mais oya tuoyo elekaki Sodome elekaki la plus que Sodome yango moni nzambe na balolenge naye ce que Dieu m'a révélé akaka yango la ba projet batu mais abongoli yango abandisi ko frapper nanu nzambe ana posa par rapport à message o ya le 9 février que nzamba lobaki o nyonso andimela Yesu par rapport à la trace du serpent sur les rochers et sengeli mutu nyonso o na foi ya Jésus kati na ye ana mabe na biso nyonso sengeli to laver foi na biso pour na préparation ya enlèvement. Alors Yesu aza ya solo na kati na biso. Mais comme ça n'a lobaki que plusieurs me diront à ce jour-là. Alobaki na biso batoyo to ndimelaye. Alobaki ka wanga na biso pourquoi? Alobaki na ba musulman te. Pour ba musulman andima la bango Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te. Alobaki ka na biso bato to véhiculer comme Jésus. Alobaki ka na biso ke akowanga na biso. Donc il y a un avertissement il y a la trace du serpent sur les rochers. Sur les rochers ce qui nyoka leki moyen mutamona ezate. Et sengeli molimo mo santu na ko révéler biso ke likola ba foi na biso en Christ to na ngo ke ezana mabe. Ezana ba trace nyoka, ezana masumu et sengeli to laver yango pour ça la préparation ya ko yamba Yesu. Ya ko yamba ye comme époux yazoya. Yango sengeli ki ta préparation on est là agneau. Au moni message attend message ya année on est yango wala vrai message ya année 2020 elle message ya mutu na mutu o ya yamba Yesu a laver foi na ye yango ni message on est magi na février na vision o ngana zwaki na janvier ngai na sosola ki yango te tant on a ko pesa message wana il y a la trace du serpent bato ba sosola ki yango ngana koma iko banga na même ba projet kutu ya ko somba ba pango ko somba ba mituka na lembisa ki yango na mona ke nzamba la kisinga ke il y a quelque chose devant il faut to sa nini to milengele mais tala bi résultat ngo yango ya solo bato ba ko kufa ya solo na lobaki yango avant na yebisaki bandeko ebele ke stade de martyrs nga na monaki ezali nombre ezali capacité stade de martyrs na bomoto na ngata on a calculé stade de martyrs écoute à 80 000 personnes na ma place assise ce qui est débordé comme à 120 000 personnes pas utilisant comme cimetière grandeur ya libulu o bakokunda batu 120 000 personnes na lobaki yango on a publié on a ba Facebook bato ba monaki la bi ke ba nombre ya ba mort bato ba kozala atteinte bato bakokufa ou bakozala exterminer ndenge na monaki na kati ya gouvernement mondial bazaki décision ezali 120 000 personnes nde bakokufa 80 000 à 120 000 comme preuve lelo na Hollande tozalaki na ba 10 000 personnes lelo na kamwe to moni déjà to bakomi na 65 000 personnes bakufi ezala ngo eloko ekoleka mais nzambe nde atiki kaka volonté ya bato wana esalama mais a contourner yango a baloli yango et que ezongela bango moko et puis Congo eza épargné te
ndeko muto ko sabinote Congo eza épargné te parce que ngai pe na congolais nazaki na kati ya réunion wana ngai na kati ya réunion na vandaki na représenter Congo donc c'est que ngai pe nazaki na kati nazaki ko représenter Congo eza épargné te mais lokola balobaka un homme averti en vaut deux hein le lokola toza averti toyebi ke liwe kozala bato bakokufa na maladie o nzamba permettre yango salama mais bato bakozala frapper ezali kaka bato bakozala en complicité na gouvernement mondial eza na pays na biso Congo bato nga na sengelaki bango na tunilaki bango requête kuna na biki ndenge bozozwa bato boye ba tendance non confondue soki si etikali ke bato bakotikala wana bazali kaka bashegi na bashegi ba sans abri beaucoup ça la ni ba répondre ingate mais comme preuve nakata mboka na biso Congo ba sans abri lokola ba shege ba fazer ba olobela ta bango te ba okipe to bongisi bango ta sikate ba lobeli bango ta remède moko te ke pona temps oyo ndenge koleka ba kipe bango te bango wana baza épargné bango baza ba innocent baladi oyo ezaki préparé pour ba exterminer ba africain surtout mais nzambe a bongoli yango a permettre salama kobosana te Bible lobi na Exode kuna Bible lobi ke tangu nzamba otinda Moïse na Aaron bakende et pas ya Pharaon pour bakende ko yebisa libérer bango ye moko nzamba lokanga motema ya Pharaon c'est que nzambe nya manipulaka mitema batu a permettre bango ayebisi bango décision na bino bo sala yango bokomisa ngo botinda virus mais bakoka ko maîtriser yango te malgré ba remède et surtout na mboka na biso lokwa ba négliger nzambe pa ba konzo e ko landa na laquelle mutu mabete mais na oloba onga na monaki nzamba ko ravager mais na lobi boye ravage wana et les kalango 120 000 te hein ils ont muké kaka 120 000 ya muké pour battre na bakufa na Congo na biso a plus de 5 millions de morts hein et ningisa lango mokili te mais 120 000 personnes ba kufa et ningisa mokili yoka yi satana ko ningisa mokili ndenge ningisa boy satana na makasi on ningisa mokili te c'est Dieu lui-même qui a permis les anengwana merci merci beaucoup Dr Yves Efoloko vraiment olobara bien bandeko mingi baza ya sepela na intervention ya Dr Yves Efoloko Dr Yves Efoloko na yoki olobi eloko oyo bato basalaki yango bon surtout mona bato c'est peut-être bamindeni basalaki eloko oyo peut-être msusu po basilisa Afrique mais nzambe selon nongo explication nzambe asala yango abalusi yango ezongeli bango moko wana ozongeli directement maloba ya pasteur Vincent Makela pour pasteur Vincent Makela pe dernièrement dans la émission bandeko bato landa na tunaki même question na loba yike ezali eza fondé créé par Baomindele pour si c'est Afrique mais nzambe abalusi yango est-ce que vous confirmez maloba na que eza aux régions de pasteur Vincent na idée na inspiration na ye ou bien comment en tout cas gloire à Dieu na ndenge papa lobi bongo eza ya solo ezali eloko virus wana ezali makanisi ya batu oyebi makanisi ya batu nde créa kama makambu makanisi ka ya batu e créa kama makambu belebele ba soro to mona na mokili lelo ezaka ba penser ya batu ozomona makanisi ya batu ba penser ki yango ba créer ba vandi pena ba sangani gouvernement mondial eza ba décider na langage eza ba décider même ata ba pouvoir na biso yo kanisi za kané dans la bato ba décider ka te to kotia oyo parce que ba na intérêt ozomona ba décider wana bango nde siko me lokwa ba ba décider nzambe pe alingaka biloko bongo oyebi na fungula ma parenthèse hein omoni nzambe nenga kela mabe na malamu eza lokola boza na kata terrain quand mususu baza comme le bango mabe quand mususu baza malamu esengeli bo beta bale parce que et produire victoire moko soki bino kota malamu boza faible bato ya mabe ne ba olonga ezalaka bongo soki bino côté ya soki côté ya mabe baza faible kota malamu ne ba olonga ezalaka guerre ya ba je nzambe ozoka mutako saote nzambe ala souverain biso ne to sosola ete ya ba jean nzambe to kanisaka teke makambo esalamaka na episolo moko ndekola ngai oyebi moi muke na sauter na surmonter muke oyebi ke nzambe amonisaka Joseph amonisi vision alobi na ye alakisi ke ba sanza minzoto na nini oyo moi ezogumamela ye tango papa a interprété ndoto wana donc il a dit que bandeko na ye na papa na mama bango nyoso ba osa nini ba ko banda ko gumba melaye donc mona kozala mokonzi nzamba la kisi vision que mutu wana ko koma mokonzi mais procédure hein to véhicule to processus nzamba explique kite et sengela kike bandeko na ye bazo motema mabe ba yinaye en wana nde koma ki véhicule nzambe
Alors moni a des fois to yeba raté makama nzambe to sutuka na sima biso to lingaka kaka malam ndeko na ngande to za boy depuis année 2019 e bandaki so tuni bandeko mususu depuis janvier tina décembre 2019 oyo kameli Congo bololoté. Pourquoi? Parce que mutu alingaka Congo bololoté po yebeza bololo hayebi keza mabe alandango kaka soki amoni maladie. Ozomona lelo na boy ko baku 2020 pour na que 2020 batuka bebi coronavirus balandi Congo bololo mais la 2019 batomela ki yango teme ba jito melaki yango 1 Samuel 16:7 lobi boy. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'Éternel regarde au cœur. C'est que pour na mutu alingaka apparence ozo ngenga ya malamu nde amuni yango ya malamu za nzambe soka muni liweye habite yo bosani ke nzambe a frappa ki pe na Égypte. Aïe ça qui a averti ça qui bana Israël ou en Égypte aïe si ange aïe si yebisa bango bachabile baboma mais il y a un an bazo makila na yeba chango lokola pentacle et koma daki pentacle mobimba ba koma yango eza langage et l'accent que notant ange o ya frappa ouais daki ange de la mort magena ina sauter daki ange de la mort daki ange akolé ya vengeance akoya ko venger ako frapper lié ange wana akotanga kaka pentacle les mots ba kotia wana eza lokola avertissement soka ya moni les mots zalebi ke awa moyena kota ezate mais tangu parmi ba oyo nzambe apesa ki avertissement soki zaki mwana Israël oyo azaki na boumbu atiaki les motés hausani akufa alors nzambe alobaka soki apesi avertissement na yo to cité malgré za éveillé malgré za averti malgré za révélé soko to cité na nini wana OK. Merci beaucoup Dr Yves Evoloko toujours qui est lentement bientôt là toujours qui est dans suka ya émission na biso vraiment eza kitoko bande balandaka tala kaka oza Ciel TV vraiment chaîne ya bonzambe bo s'abonner bozala jamais déçu tala kaka elongwe ba pasteur Angoya ba pasteur wa monaka ba Dr Yves ba pasteur Vincent ba apôtre tala kaka ba yoyebi vraiment Dr Yves parti mo lobby awa lotangi ko parti ya ange oyaki ki ange de la vengeance ayaki ko sala la vengeance ko boma ko beta so ko tie les motés so to zongi bien yango ezongi lelo coronavirus ya le rôle a eza le rôle a enti bon na rôle ba ndenge nini elembo wana ko beta na ko frapper na ko boma eza le rôle a coronavirus nza matini so za na bonzambe te oza affermité oza discipliné te na bonzambe ko kende en tout cas eza pena bongo. Mais ils allaient plus coronavirus, ils allaient plus pour la préparation ya makama masi yati. Ils allaient pour na te que bateau yo bandimela yesu bongo ba trace ya nyoka izakat na bango isa bongote. Ce n'est pas encore le temps. Mais ayé pour na ko frapper abomination et les kaki. Bateau là ba penser ba luka ba komisa temps proche. Bateau là ba komi ko zwa tangu. Ba go gérer tangu na ningi na bango balingi ba komisa avènement ya antéchrist. Et comme on attend aussi longtemps la Bible lobi makambo wane ko koma ya solo mais pona makambo akoya ya Yesu mutayebi tango azate. Alors na minute o monite ke bango balingi ba sa lokola ba éveiller tout le monde. Or tandis que eza tout le monde ta okota paradis, tout le monde ta ko kene pas Yesu mais ezali te ke na temps oyo ba nso ba pression. Yo monite ndeko na ngalimbisa na kote no monite monite na temps oyo tout le monde a commis ko se préparer. La plupart déjà ba commis ko banga mais Yesu loba ki akoya lokwa moyibi. Na minute oso Yesu aya akoya lokwa moyibi te akoya pena po bato baza déjà prêt. Tout le monde a commis ko banga corona, tout le monde a commis ko banga microbe, a commis ko banga liwa, alinga kufa, ko sambela pour la corona. C'est que ce n'est pas encore le temps. Tango Yesu akoya bato ba kozala distrait. Au monite tango Noah, ezaki pe bato bazo lamba, bazo lia, bazo chola mais Noah otonga masuwa. Ozomona alors tango Yesu pe kozala lokwa tango Noah. Alors oyeye ezan frappe né nzambe parce que bato wana balingaki ba komisa tango wana proche mais aussi longtemps ce n'était pas encore le temps. Alors nzambe a ravagé yango azongisi yango na kana bango pe ako utiliser siko batu ako frapper batu nyonso o bakozala en complicité na gouvernement mondial. Eza na mboka na biso, eza la bakonzi o nyonso bakolia mbongo pona ko luka o baluka ba sacrifier peuple congolais. Et ils ont lango peuple congolais te. Ba okufa la bango te. Peuple congolais okufa te. O ya okufa ezaka bato bakozala en complicité na batu ya nouvel ordre mondial. Merci beaucoup Dr Yves Evoloko. Et Moutalo Bara bien na bonzame vraiment Dr Yves Evoloko tomi ma presque na suka ya émission et là on nous ko yebisa bana nzambe to assurance ni Europe sa bango par rapport au moni et OMS Organisation mondiale de la santé bazo ko pesa ko meka système ya ba vaccin babi wa meka en Afrique précisément pe na Congo tout le monde est parmi les pays sélectionnés oyo ba ko meka ba vaccin wana vraiment par rapport na yo au monde on ndenge nini vaccin wana eza spirit no bino bato ya molimo na ndenga ya molimo
ils ont vaccin normal ou bien ils allaient n'habiter ceux qui pour reboma so ne expliquer bananza mais bala soit faire oyoka. Merci Nerolangai. Na domaine scientifique médical naza vraiment na matière wanate mais na ina lobelo komoko pour na répondre yo. Omoni Lazare, par exemple, Lazare abeli Jésus a été. Pourquoi? Parce que ba médecin bazali ba pesa ka bakisi traitement pour moto ameka kozonga na bonne santé. Isaki makamba Jésus té. Lazare a koufi, Jésus a été. Pourquoi a quitté? A quitté parce que réanimation pezalaka. Ba médecin scientifique ba yebi yango réanimation pezalaka. Moi arrêt du cœur et ça là qui ba meka ko réanimer mutu pour et permettre à zonga. Tant mutu ça là moi sorti à corps ningi zaka amebi makekendaka. Alors na ba domaine spirituel ce qui âme ningi David olo ba que notre âme s'est échappée na ba filet à Wazeler. Tant amane bimaka ça na ba terrain mususu et kenda amane ki ba kangi yango et zongité na corps bo kanisa mutakufite. Tant bo kilo na morgue bino de bomi mutu. Alors le quoi mundela yebi domaine wana a réanimaka. Jésus ayaki te po yebi ke batu basala rango. Mais Jésus ayaki na tango nini? Ayaki na tango ba donc scientifique sili. Donc science ya bomoto sili. Ba kotisi mutu na terrain à désespoir. Ba kundiye, ba tie kuna et puis 4 jours à poli, ba kusu ebimi muta komi décomposé. Wa ezaki po Jésus ala ki sa ba kondia mboka na biso. Ke bisiko ba scientifique ba sukaki na liwa ya Lazare, ye ba kotisi na kunda, Lazare yeso ayete. Premier jour, deuxième jour, quatrième jour a komi décomposé. Yeso aye azongisi mutu na michokwa sika. Hein? Estomac ya sika, nyonso ya sika. Donc Jésus-Christ est capable. Makama coronavirus oyo, ezanango eloko nzambe. Ozomona ezana ngelo kwa nzambe soki bakonza mboka babengaki basala ya nzambe batiaki basala nzambe en considération balingaki bazwa ba vraie solution ba remède te balingaki batepate mais loko les loko nzambe ye moko na posa frapper bango yango moni nzambe pe lokwa ya simba kamitema a osimba bango kaka balinga lokoso mbongo bazwa yango wa ezaki kaka na survoler kaka moke pona na meka ko pesa moi éclairage par rapport à wala mais à propos ya makambo ndenge zali ma poma makambo ndenge zali ngana oyebisa kaka peuple de Dieu il y a solo maladie ezali il y a solo penda maladie ezali il y a solo virus ezali tout landa ba instruction Bible lobi ce qui est révélé est condamné et ni koloba boy ce qui est révélé est condamné ni koloba tant on a déjà averti zo ba précaution lokola nzamba lakisaki biso ke batu bakokufa makambo wane ko salama c'est que tous ba précaution pour permettre biso to mi batela ko biso to ko bundisa coronavirus te tokobundisa coronavirus te biso tokoboni na nzambe a épargner ba oya biso nzambe a épargner ba oya biso partout dans le monde na tie bisika bozana ba mboka nini a o nyonso za ya Yesu ana posa na yo nzambe a batela yo eloko wana ekolonga yo te yo ko banga te bondela lo bana nzambe yo ko pekisa corona te ozomona yo ko gangela te ko ba ke corona na bengani yo te yo ko pekisa yango te eza lokola Jésus Christ il fallait kufa volonté ya nzambe ezaki que Jésus Christ akufa tango abeti li solo wana ke ngai na okene kokufa pa disciple Pierre nga pekisa liwa ozomona automatiquement telemi donc volonté ya nzambe ezaki Yesu akufa babengaki Satana babi arrière de moi Satan c'est que biso na minute ko côté mais la corona te na oyebisa biso bandeko eza volonté ya nzambe et si lango dans pas longtemps c'est quand 120 personnes 120 000 personnes bakoki et aussi la lango mais ezana makambo malamu o ebombi na simana yango moi mukela ko ikoloba yango wana na ebita. Merci beaucoup, Dr. Yves Evolutomi. Vraiment presque dans la émission. Bon, on a ezeka lelo moko wa opesa baneko klexi baneko par rapport à 120 000 personnes wana o ba okufa eza bato ba to saranja mete eza bato masumu ou bien eza pena bana nzambe ba okufa. Bon, en tout cas ngai na place wana nzamba révéler ngate mais plus eloko nzamba révéler nga eza ke projet ya bato wana nzamba bouleverser yango a transformer yango na kana bango maintenant et comme il sort ya bato ba okufa yali plus bato abomination les kaki mabe plus et badina liboso na gouvernement mondial utala lo mutu lokola pape est-ce que boyebi nazo assimé lo na oloba est-ce que boyebi que antéchrist e bana papoter e bana papoter kuna na Vatican et bana ba titre la bango mais bomoni pape o auta ko le ka démissionner ki pour na démissionner ki papa ko démissionner te a démissionner ki pour la nini parce que aza élu Mouteyo aza sélectionné pour na même antéchrist a ko ça peut préparer o ya ute ko le cabinet 16 aza eli nzambe a bokumona a bongola motema pourquoi ko kaki charge wala te likamo antéchrist ko ya kuna mais ye a démissionné qui avant parce que da charge na été masumu ele kaki mingi o ya ye na sima anyameka
homosexualité alinga tolérer yango kolongo la Bible ou nouvel ordre mondial alinga meka mais yépé aza yango te bon moi sengi pardon a commencé à pardon pas par renoncer donc l'antéchrist a renoncé te antéchrist il faut qu'il ça m'a commis donc ce n'était pas encore le temps donc bateau ba qui na vitesse ya koluka ba ko ki satango mais ezaki tango ngote alors nzamba beti bango nyonso na ba papa wala papa pas kolongwa papa muswa ko ya vous comprenez or ya wana nde yene mto ko klima ramene surtout mais na yebisi na confirmer peuple que oh wana yete ndi antéchrist a renoncé déjà menga zana sa cédé et déjà il fait déjà andimi nzambe il fait ka sengi mawana nzambe nakata mokila sengi ba africain mawa alobi asengi ba africain ba limbisa bango bolimbisi par rapport à ba projet bazaki nango makambo so tona sengi eza déjà repentance mobimba il est sélectionné aza eli nzambe boko yoka papa wana ko bongola motema atako kene ba bomba sekede parce que antikisa ko ya porte na yeza kaka wana. Mais bateau on a plein au basangana qui a pour ça la nouvelle ordre mondial, ce n'était pas encore le temps. Bateau bani ba komi satango na suka. Non, dans le comité, ça va frapper bango pour bango ba exterminer. Mais ba exterminer afin que l'État continue, balanza mais ba la préparer. Le ko la lié sur l'axe qui biso révélation que ba na ya nga récupérer bango, yango lo ba ki la trace du serpent sur les rochers, sengi la ba foi na biso bilembwanyo ke longwa. To comme pire afin que to yamba mobile na libala na nenge ya solo, le ko la tango yango ekoki, tu sengi préparation bango bangi poussa yango nzamba lo longola bango nan ba oba kokufa ezaka ba oba la complicité na kati ya gouvernement mondial. Merci beaucoup docteur Yves vraiment na intervention na yo et c'est ici ba na nzambe c'est ici ba ndeko nanga baza na Europe et c'est ici ba ndeko nanga baza na Amérique et c'est ici ba ndeko nanga baza partout na monde entier même na Congo vraiment boyi nde maloba docteur Yves Evolokabi ke eza pona bato baza na loyengi baza na masumu yo za ndeko nango za mwana nzambe partout zali ko banga na le côté même oza na France oza na Belgique oza na Amérique oza partout na monde entier maladie o était que oza na se makolo ya bana nzambe na se makolo ya Jésus Christ oyokaka toujours oza toujours le to inoza na l'écoute maladie oyo ekosala eloko moko te kaka ndenge basala nzambe bazolo ba ekosala eloko te oyo ezali docteur Yves Evoloko vraiment bola borozazo boroyamba akoleka leka kopesa bino ba prédication kopesa bino mobele oyo ezali premier numéro to sali na ye vraiment eza avant goût. La prochaine émission boroyoka ye akopesa alobaka bien talaka na mwa muki exapesi mais tant on vendre sous temps pour vendre à l'aise aloba boza vraiment édifié boza toujours branché na CLV TV. Docteur Yves Evoloko Tomi presque na suka okoki ko se présenter pa bana nzambe oza osambelaka wapi église noza wapi oza nani po to baneka ka boya la volo se présenter qui était vraiment bana nzambe baza na besoin ba yeba originalité na identité na yo vis-à-vis na bana nzambe identité chrétien eza wapi eza nani. Merci l'homme valable ba o ba yebi ngai bazali ba ope ba yebite na pesi bino mbote mais kombo na ngai ezali Yves Efoloko nazali docteur na ministère ya Christ parmi les 5 ministère na ngai eza docteur. Alors un docteur c'est un enseignant, un docteur azali o nzambe atie likabo. Il y a réveil spirituel. Il y a réveil spirituel. Alors, nga azali mwana ya papa Vincent Makela, na bani na ele lote. Malgré bisike bele na likaki, na tamboli bisike bele, mais papa wana da papa na nga ya solo. Na ezate ke na lo baoni nite po papa ba wanga na kaete, papa ataza muki aza papa. Papa ataza nengeni aza papa. Papa ataza koka aza papa. Nenge na boye lelo soki za la bato ebeye na mokili. Na monde natie na bato pe ba yibinga ebele bazalandaka ngai ba mama filo ba mama ebele bazana ba poto balandaka ngai ba yibika pinga nga docteur soki ba benga nga docteur na ministère eza pona lolendo te yali parce que na mutu moko o nzamba préparaki na nzela na ye alona ki semence nzamba itizaka bato pourquoi nzamba itizaki pasteur Vincent akende kokota na magie akikota na kati ya magie a travailler na magie na ye nga j'étais encore trop petit tant que pasteur Vincent bongoli motema nzambe atutiye ezaki ndepo na biso tobima ba docteur ba apôtre ba pasteur na kati na ye alors isengelaki po nzambe préparer bato pour miso docteur o la mukaka na tongo boyete ke komi docteur il faut en aller loko bible obi quand Dieu donne la vision il donne aussi la provision il faut avoir la provision liboso nga na zwa ya ministère na ngai e bani pa na nga na ebakate tant na ye pasteur Vincent Doté na ponga bi wana boye année 90 j'étais encore trop petit troisième des humanités donc première et secondaire deuxième troisième des humanités na kati na sala wana depuis 90 91 92 toyoka bana pasteur depuis 93. J'étais encore trop petit, na yebi ata makamute mais na yaka kawo kaka liloba. Donc liloba on yaki semence oyo ya kotisa.
ba makambo ya te akanga makambo ya témoignant etikala ngai ngalelo yo soki muta côté yanga si la magie divine na ko expliquer mutu la magie divine existe na ko expliquer que la magie divine na yebaka magie na yebaka pentacle déjà sans qu'il n'a qui ne ko pratiquer sans qu'il n'a qui ne ko yekola yango mais na yebaka ngo epanani et pas papa wana na mukie biloko nyonso ya lobe kotaka ngai emema ngai na recherche emema nzamba o mema ngai na ba makambo moko azokolisa nde mbozino polobi to ya koloba tala lelo yo to bimina ministère donc o nyonso na lekambi pa na ye azaka ka encadrer nga me papa na nga pe na solo ezali eza ya kobomba te eza o ya kosambla te pona mi yebi bisika na uta na yebi na mi yebi na ba histoire papa ebele yenda sala ki na zala na ministère ona nango lelo nzamba itiza nde yango moni pe to lobe ke vi makambo ezoleka nzamba itiza kaka batu soko yebi te nzamba itizaka batu maboko ya batu bani maboko ebele basala ke poyo koma lelo ozali soko oza ignorant oyebi yango te wana oza ingrat donc ngai papa na nga Vincent Makela naza lelo ministre na kati ya Vallée de Bereka ensemble na biso toza kuna malgré makambo mais toza toujours ensemble donc yango wana na koikoloba. Merci beaucoup Dr Yves Evoloko oza vraiment sincère. Lelo to moni ba to mingi so atomwa mi akomi likolo abosani place a wuti abosani papa na molimo mais yoza toujours sincère vraiment nzambe apambola yo. Dr Yves, un mot de la fin pour la émission, moi quelques salutations, on a numéro dans le téléphone. Merci. Mot de la fin ko kozalaka ke na survoler mon kie pour na koyebisa batu par rapport à ba vaccin oyo OMS APC pour na a proposer pour na komeka ngana nyina yebisaka peuple congolais eza complicité. Bobanga la binoté. Bobanga la binoté, ils ont déjà complicité, ils allaient préparer, le col a basu échec. Balingisco basala makambango et si makotoyo, mais aussi malangote. Vaccin on a la bino et aussi malangote bozo la bino pété. Bino bobon de l'année. La PC bino ka sujet de prière. Sujet de prière na orientation ezake bobinga na coronavirus té. Bolo baka nzambe épargner biso mais sujet de prière ezali ke nzambe a s'occuper na mutu nyonso oya osala akomi kozwa situation o na profit na ye na intérêt na ye donc ba misusu ba komi kotekela batu ba badge po ba kota na Gombe ba misusu ba loba ki gouverneur alobeza ofele ba komi koteka yango na ba $100 $50 donc bango ba komi ko profiter pour na konyoko la peuple batu wala nyonso nzamba s'occuper la bango donc prière to sala boye ba ke boza averti le cas boza averti liwe ezali mais nombre nango ezaka ona yebisi bino alors kolingato za la victime ya sortilège ni batela nenge balobi ni batela zala ekenge se protéger nenge balobi na ba consigne wana mais lo sambo ezanga te yo côté mais la coronavirus te na pesoka orientation pour ce côté le coronavirus a défaut de mais la volonté nzambe yo lo baka nzambe épargner biso nzambe pesa biso makoki na kati ya ba confinement oyo tozwa moyen ya kobika moyen à survivre pendant ces temps mais maka eloko wana ezwa bisote timu pepango ekoleka mais frappe ezwa ne bateau tout ba la complicité ezala na bateau ba komi kozwa ngo si coopération na bango po baluka bazwa ba mongo nzamba frapper bango visiblement na RDC to komona yango na kokai koloba yango wana numéro de téléphone nanga ezali plus 243 81 064 37 03 plus 243 81 064 37 03 yabino docteur Yves Naibi ke oeza ya sukate makambo ebele zali nzamba teto loba mais TV zangonga te ezangonga ezali ya ofelete le seigneur to gagner moi temps muke na yebi ke na mbalasima nzamba kolobela biso susu poto luka moyen ya ko édifier peuple oeza ka to sala ki ngo poto fortifier bino bible lobi ne soit pas comme un enfant flottant emporté dans tout vent ce qui me fait penser memi yote ko sala emporter te nzamba lobaka Dieu nzamba azoba te et na bateau baoloba makambo baoloba wana bayiba ki nzambe a révélé ki bateau parmi bateau wana nga penza ma révélé nga ke liwe ezali mais liwango ezala ngo ya gravité ezaka mopepe moka beti po ningisa mokipo ala kisake ya souverain tout le monde a kofuka manasi ya makolo na ye ozomona na temps o bo comprendre te que moi masumu éliminer intérêt nzambe ngo wala ba boîte bakangi ma milango éliminé tout le monde moi prostitution éliminé quand même ce qui satan ngo asala ka boye pona adiminer masumu c'est que satan la malamu ezala ngo ya satan la te ezala nzambe moko merci na pesi mo vraiment docteur Yves merci moi quelques salutations et pas ba oyayo en tout cas batu baleke belé na koki jamais ko tikabo ko leka boye sans que na pesa papa oyanga ya motema papa Vincent Makela la linga ka mingi malgré confinement mais tous a toujours de cœur ensemble
na pesi mbote ila mama Bénédicte na libota mobimba papa na nzambe vraiment azana yo abatela yo na yebi koza un grand leader na yebi ke oza vraiment un grand visionnaire nzambe akotika yo te akotika pe biso te na libota tika ete nzamba mona ye na pesi pe batu nyonso mbote ezala ba Rolanda ba porte major bandeko nanga nyonso na libota ezala ba bazala ba pays étranger na pesi bango mbote sans oublier ndeko ngai Josué o azana kati ya prise de vie na yo moko présentateur na ndimi petit frère à Jésus na omona ka musala tika ete nzambe wana abenda bino lisusu bomata mais bomata bo sauter te bomata na loi de l'échelle. La loi de l'échelle lobi mutakoma na 0 akena 1 akena 2. On ne peut pas arriver à 5 sans pour autant au banana 1. Alors ko wela na ote ko sauter te course na mutute na yebike eko simba kaka malem benzamba opambola bino. Merci. OK. Merci beaucoup. Et tu as vraiment presque na suka émission na biso ya bino bolingaka mingi ya mozino na chaîne na bino ya CLV TV vraiment nzambe ya pambola bandeko surtout bazwaki tana bango bapesa kitana bango pona kolanda émission oyo vraiment na pesi bino merci na pesi pe na docteur Yves Evoloko vraiment merci parce que a permettre ki ko ya mabiso na moment ya confirmer batu oyo bazo banga kokuta na batu bazo banga na kokuta na ote mais ye a permettre to kotatina ndaku na ye o to sala émission na kati ya ndaku ya docteur Yves Evoloko permettre vraiment tokota ti tozwa émission to sala émission na vraiment nzambe ya pambola o docteur Yves Evoloko na mutema mala mozana ngo pona ko édifier bana nzambe pambolo vraiment merci beaucoup na pesi le révérend pasteur Vincent Makela DG à CLV TV na pesi vraiment merci na opportunité à pesi biso kasi na chaîne na CLV TV nzambe ya pambola e na bo sainte bana nzambe o baza partout na monde entier bolingaka Cédric Makela petit frère Jésus Christ le serveur électronique vraiment na pesi biso merci place nyonso bozali nzambe na ngai nzambe ya lola apambola bino sans oublier maman Dorcas Evoloko vraiment nzambe apambola maman boboto mama ya boto sitala kaka pembeni ya docteur Yves Evoloko vraiment nzambe vraiment azwa toujours le kumu bandeko nanga nyonso surtout baza partout na monde entier na bosani te na sima ya caméra ya bilili ezali na Josué Liwanda surtout bimi na 565 na bandako na bino za na grâce na ye du bière je sais les Wanda aidé mutazo benda ba image ba bilili za na maboko na ye vraiment nzamba baksa toujours le kumu kati na ye pe musale mata ndenge docteur Evoloko lobi ki musale mata toujours likolo nzambe vraiment a multiplier misala kati na ye na bosanité bande kono surtout travailler na ba on a CLV TV nzamba pambola yo na bosanité koko na nga za na France Ferdinand Makela Siskale na maman Brigitte nzambe ya pambola ye na bosanité bande konyo surtout balingaka Cédric Makela o bazana Paris docteur évangéliste Edi nzambe ya pambola yo nzambe za na yo na bosede papa Anissé maman Mati maman Nasi na ndeko nanga Eliane nzambe vraiment azala na bino na bosanité ndeko nanga mutema tozala na trop to sola na trop maman Germaine Mafuta na Paris vraiment nzambe pe azala na yo sans oublier ndeko nanga Belgo en États-Unis na pesio merci nzambe protéger na moment où ya passe na tiki famille Makela mobimba na maboko ya nzambe famille Makela mobimba na maboko ya nzambe famille Makela partout bozali na monde ate na maboko ya nzambe nzambe azala na bino Béclar Makela Béclar Ibi nzambe ya pambola yo sans oublier libanga na ngai ya suka epai ya la reine mère maman mokonzi gentil Ashimaki na libota na mobimba na pesier vraiment mbote pe merci nzamba protéger na moment ya confirma oyo vraiment na tiki bino surtout na bora nzambe to komi presque na suka ya émission docteur Yves to kabona bora ya boye ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese moi milikola balinga mina